Ma mission TV, le miroir du monde. C'est que la mission est délivrée. Pétant, bah, ça me l'a pour nous, bah, ça me l'a pour nous, mais l'immo peso bima. On me l'a bah, mais l'immo, nous sommes comme là que, hey, ngai qui ngani na kei. Et kei peut n'a comme là que, hey, ngai qui mo konzi na kei, ngam la bi, ouais, ça va m'foutre, moi, t'es beau, t'es qui ndoga ma paix. Bah, c'est pas mal. Au salaire, on a ma somme, au salaire, on a ma somme, qui va me conduire ma rojijo, et on a la ma paix. Solo na TV ni bomona ka ba vidéo tu les gars qui nyama kwa fini nyama kwa sala ki nyama kwa solo ki boy mais bo limbis oyo na solo na mama silifi ma pata mama social na bo ninga limbiselanga pe aloba na nyama kwa na verset biblique tel ba ya na mwasi mo wasala ki ndumba botu mobimba et pas Jésus Christ ba bi Jésus Christ asambisa e ninga zala ki kaka pe yezo zongo sala ba o amoni ka sala masumu kila mukile abambeli banga wale ko masilifa ba na yango wana abi nyama kwa kosenga bolimbisi na yo esukoli masumu na yo nyonso même na miso nzambe oza béni ceux qui naza béni et pas musali na nkolo et bon siko yo muta masumu nga musali na nkolo pambolinga déjà donc maman nyonso ko bota bana 10 na pese exemple pendant za la direct na bana 10 wana omona mona mususu maeleza abenga pena papa musu penda pe omona abenga papa ya wana papa na ya wana musupe papa zo benga jo wana musupe abenga papa wana na ebiti na ba sens moko boy. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande konyoso o vraiment botal ma mission TV donc na kati République démocratique du Congo tozana toujours pour nos sala musala ko pesabino vraiment ba actualité ya ndenge na ma mission TV ndeka na lobaka Martin invité sa fusée Solali Kambo Mosala toujours alors lelo tozana bandal donc tobenga précisément bandal Tubang. Donc place où vraiment toyaki poto mekempe ko zoba image oyo ba image pour na wenge musique à maison mère biso tout ebi niamakor oyo bakangaki na wenge musique à maison mère akotaki makala azalaki na latimi watape abande kolobela makambu ya héritier watanabe tomonaki après kolongwa équipe nationale ou bien kolongwa la team wata tomonaki ayaki na wenge musique à maison mère biso tout tomona li solo o makambo elekaki après wana bakangaki akotaki vraiment cacho après avoir ko bimanae ne vraiment ba confirmer lelo que na kati wenge musique à maison mère yango monitor qui vraiment conférence de presse nae o vraiment a sali lelo pour na ko clairci ba tout vraiment aé musala na kati wenge musique à maison mère mais toko laksabino vraiment ba image botala vraiment ndenge ni amako à s'exprimer devant un micro ya ma mission TV et puis bande comme sous ba journaliste o tellement tozaki vraiment ebelé a pour na ko laksabino vraiment bo juger on a bandenge beaucoup juger là est-ce que vraiment à sengeli koza na maison mère ou ezaka baventure na ndenge asalara mais to la sabino image botala ndenge moka lobby na ndepe te poser ba question kolongwa la team wata et puis koya wenge musique à maison mère et loko nini esali ke pour passer la conférence des princes oyo donc merci vraiment to landa ba image oyo pour SPL ça Karine Chambra na kati ya France et puis Charlotte Ngalula Francis Wei bah tout vraiment au balanda Martin invité sa fusée ensemble na Richard Kapuku tolanda image après tozonga sima omonelo monga na webisa yo lelo to sepelaka muta zo le roi de la forêt muta lo baki azui le roi de la forêt là na bisoto c'est azui bisoto mais batu mususu lelo na vie peut-être eza le koso akolo ba le koso alingi a gagner mingi ozaka esika moko lingi oza no jardinier cuisinier mais yo boyi yango olobi yo comme président eza fi na bango sotali maman nyonso ko bota bana 10 na pese exemple pendant za la direct na bana 10 wana omona mona mususu maeleza abenga pena papa musu penda pe omona abenga papa ya wana papa na ya wana musupe papa zo benga jo wana musupe abenga papa wana na ebiti na ba sens moko boy bon eza loko ko wela te eza que lelo munyo surtout ana ba parcours na vie
akomona ke akende na ye asala fine mais ntango esimbaka te omona mpe ebele bazonga mosu mpe ayaka te azongi na ningai na micumu ya libulu ayembango na vocal bakundanga na ye te natangi kombo te donc ezalaka mutu na mutu mais sotali mpe bien eza bravo na bamisi ebele moi nazwi ntango ntanga bakombo te bravo na mosa bozosala boza na reconnaissance devant mutu oyo asala bino asombeli bino passeport azweli yo visa lelo ozwi doc bandeko ya poto bayebi soki mutu azwi doc c'est que akosaka nango ya 5 ans asaka nango a résident eza ebele bon bazokosaka mabe na mabe te le roi de la forêt aza mutu moko toujours afula atala te question ezalaki ouais merci Benji komona bandeko to balaninga boye esalinga bien makasi namoni mpe basara tola baza wana namoni bandeko ebele vraiment namoni moura de la presse namoni grand frère nanga ken mpe na pito pale ozo comprendre esalinga pene esengo makasi mpona comprendre ke wenge eza pale oyo esangisaka tout le monde wenge kabolaka si ye moko le big boss le roi de forêt aza moto asangisaka bato ene aza ambassadeur de la paix mpe namoni ke kozala pembeni ya le big boss na mama Sylvie Mapata donc esalinga pene bien makasi na bao na mona kate to komi kokuta pena lobe tozo solola toza bien makasi donc tala esengo eza lelo na kola mutu na sema ko likolo mais nazo banga esengo eza lelo pena na ebiti ata pongi na misu pe oyati voilà pongi oyati merci ndeko question longano l'inestima ouais place où il y a l'actif, c'est ma passi, to voyez aux à attaché de presse à l'era, to aux à la nane. Vous devez vous dire qu'il n'a pas la fille. Parce qu'au but, en fait, c'est vraiment ma passi. Et puis, deuxième question, c'est un autre ninja. Devez vous dire que comme son mère, on va cancer. Et quand ici, aussi, que je laisse la fille, vous parlez ici, l'outil, ouais, merci. Ouais, il y a encore la maison, mais les gens qui bandeli. Lettre et kotaki, parce qu'il y a des lettres et kotaki, nous aussi, va répondre. Ça va répondre, mandé. Tu es bon, ma femme, tu peux gagner un poisson, ma maman, tu es bas. Il y a des gens qui ont encore un parler, même si nous avons pas le côté, ma femme, il y a un faux bon maintenant, il faut, ma femme, tu es à moi, c'est qu'elle est, c'est qu'elle est, mais ça la bien. Nous avons un scène groupe de musique à la maison, mais c'est que ba répondre nga boko nga so ba répondre nga tala lelo na 10h ou bien na 13h boko yeba kaka poto bomba ka te page vitesse les news c'est ça reza ba la mama bazar ba c'était beleza awa boko mona bena donc vitesse ya indus na ko pesa pe place bo za bo sansi mais le ko sanga ka bien na mukili rêve na ngeza kana touche premier les big boss va d'affaire ça se comprendre ya na bagité na okina fenêtre téléphone ko tapena na porte boko ya na fenêtre za mabe faut que na rapena na porte. Est-ce que moi ce que linga ba ko balum bala suka na fa ko na fenêtre ko boya ngo te ko ça mutu ma passe te za sikoni ba ngo ba ko comme te ma passe par rapport ndenge ba manda ko traiter nga na ndenge les big boss traiter nga so différent on dit ko ça ba mutu ma passe on se comprendre pour venir ki bo ba ke ba beti nyama ko ba mettre ninja na kenda ko hôpital bo moni ba $120 ba 95,000 francs ba 280,000 francs congolais on t'a fait les big boss roi de la forêt atulinga kende soin na kepe soin na bimi na ye nazo vivre na à l'aise na grâce à maman c'est pas nazo vivre bien tala merci biso ka cheo le bogo tout esili on a que tout esili soko zaki na kindumba esili soko zaka criminel crime esili on a vu tout deng sanga na kasafubu na koya lingwala na koya matiti na koya yolo na koya na kala na nota mbulati soko singa jamako ya kambango na koya ti o je perds sona moni mettre ninja tala na mona blague oui ya machine ko tina kar mbango le pro kini. Mais ce qu'on a minute, les big boss ont mis une moto partout. Oh, on a dit qu'on a confiné, mais c'est Kingandi. On a Kingandi. Eh, voilà, tout est si. N'habitez, je n'ai le secret, on a regardé les bon, on comprend déjà. Les lots, peut-être, ceux qui au lobby. Ceux qui au lobby, les lots qui est au Kangisa Batou. Ezate Banda, maison mère Banda, ti les lots. Notre Kangisa Batou. Trop c'est trop. Moi, peut-être à cause de la mayanzi, à cause finga yote.
peut-être pas cause un problème au Yamutu, peut-être un problème au Azozo ba Nemba Lobaka ke Azozo traitement peut-être na CNPP na téléma. Na bandenge belé na hôpital. Mais Azo manqué peut-être Mutu oyo peut-être aza artiste munene ya mboka na biso eza pe mabe eza pe kana ndenge ya ko dresser mutu eza te na ndenge ya ko bon aza frère na biso mais abungaki eza ka question ya ye à reconnaître mabe na ye donc yango mondengo wana na bandeko pe batikali bazo continuer ko finga dossier eza donc toza na système moko tozo ba dossier pas l'état et pour la kate ndemo mutu a violé mutu mutu a violé mutu a akima kendangola mais soka zongi ba kangai parce que viol faut pas condamner mutu peut-être 20 ans 15 ans. Vous comprenez? Néanmoins, on a un juge public pe mususu. Tant mutazo finga azolo ba makamumo peut-être les susu que le quoi ya zawana. Abika ebouan, yem tatinda ki batwana pour ba finga muto ba beta muto. Voilà ça va preuve vite. Ça va preuve ça te l'état pe za makamusu ya muto te. Le roi de la forêt rolimi sa muto. Maître makama l'état. Ouais ouais. Couple blessé volontaire ça na peine nango. Un jeu public, ils ont diffamation, ils ont peine. Et puis mort d'homme, ils ont peine. Voilà. Et puis trafic d'influence, il y a peut-être au fingi mouta potangi ba combo ya ba gouverneur, ba combo ya ba ministre. Tout ça bien en trafic d'influence. Voilà. Une dernière question pour le Maître Ninja pour la vision Nyamakor to Kabala. Alors merci vraiment donc Maître Ninja Nyamakor, Batutu Baolanda Bicho donc Martin Engi, Vitesse Affisée, ma mission TV. Ah. Merci. Ngana tuna Nyamakor pour Batutu Baolanda e. Na ebi ke na ngana tuna non. Première question nanga eza kofinga nyonso bande kofinga. Ezalaki ke bande kotinda yo place ozalaki. Ou bien Zaïka yomo na volonté n'onde au bandé et bando tindo po ofinga les rois de la forêt. À part ça, naninga suna tuna question msusu. Kolongwana kuna tiko ya maison mère. Et l'on est tindi yo po olongwa kuna o ya pe maison mère. Po tomoni eza première fois tout le monde a connu la conférence de Prince Boé qui est un journaliste et chroniqueur à l'on groupe moko a un groupe moko donc ezuma Valère moko Boé. Na linga qui au répondre vraiment ce qu'on a mettre Ninja, il y a encore déjà, il y a un posé, Kofinga, et puis na Kolongana Koya. Merci vraiment. Ouais, merci. Donc, voilà, on a partout dans le monde, des photos sur la belle là. Ngai, pour sur la TV, nous avons une vidéo tous les gars qui y a encore à finir, il y a encore à Sala qui il y a encore à Sola qui bouille. Mais pour limbis, on a sur la maman, c'est des films pas maman sociale, na pour ninga limbis là. Alors, on a un verset biblique tel. Bayara na moi si moi salaka kindumba botumo bimba et pas Jésus-Christ. Babi Jésus-Christ a sambisa e nenge zalaki kaka. Pe yezo zongo salaka bango o amoni ka sala masumu tena mukili abambeli banga. On le commence ifalo balanga yango wana. Abi nyamako ko senga bolimbisi na yo esukoli masumu na yo nyonso. Même na miso nzambe oza béni. Ce qui n'a béni et pas musani na nkolo. Et bongo siko yo muta masumu. Nga musani na nkolo pambolinga déjà. Donc c'est que na mitu nzambe za délivrer. Petang ba osambela pona mona ke ba osambela pona milimo peso bima. Obona ke ba milimo ba muso ka ke ngai ki ngani na kei. E kei pena ko ke ngai soki mokonzi na kei ngamona bi oza ba mfuti mate boza ki ndoka mabe. Muso comprendre nazo répondre question na yo. Nazo ya. Donc oya ngana wenge ngane bobiki na ndako finga le big boss trop ezaka entourage à mabe. Entourage à mabe place na nyataki. La place na ko nyatati. Yango ba ndako tuza ndako kolala te keba. Ni tona mukilibwe parler tu ya parler ko tshalo kolote donc net nga pena na zubi na ba discipline pena sama mbele na finanga eteinga puna ya shebino na kota na lala et roulanga moi ces jours vaut mieux na fana le roi de la forêt nanga na ba passe na bisengo te nga ina na be mdako tinda nga zate ni na fsaki bino ka toujours entourage à mabe to sikoka bongo entourage à mabe pe boyebi ebele ba sala mama be na mukili ba wangana vous comprenez. Président Fayla Baki ani oza basopanga osala kana masumu osala kana masumu ki ba mkonza ma rojijo et osala mabe ozaki mettre excuse na iba ngache côté moroti donc ngala hôtel ka ke azaki na bandenge na moko anoke nango ouais mais pour le moment aza parvenu donc
faut kaka ezosenga kaka asisa makambo hirondelle bazali ba FBI ba manzaka bazali donc ba groupe na groupe peut-être comment te koloba na monde surtout que na ndenge ya na Congo awa ba ne na parler na peut-être yoza mutu ya X mais maman no aboti na papa no baza bato yo balinga le roi de la forêt au moins na jour musu pena ba ko pimelo pe fufua yo ko peut-être le lot lamba yi pa mbongo ezati mais ezali na mbongo te ezali peut-être yo zo bebisa langage na yo bako mona pe na nzela afinga kati afinga total ka moni pe bino lelo za makambo bomba te ke o TV courant na banda les agité mais courant lelo na ndenga monde net soki courant na TV za agité mais na téléphone chombo zali pe mutakota yeyo peut-être ba tumusu yo bika bako motala yeyo bako motelo dene ma bakanga mutu mona victoire na betele mpe lisolo bakanyo yo mutu tika mandefu boyo mutu ofinga mikolo trop bakangi ye bakende tina kalamba benga na otala boyete na bibliothèque na bi ezayeti batiki poste ezaki ye biso to kosimba to ko benga bato baza na mandat bato baza na vie de recherche pour ba cheminer ba kene na qui des droits eza makambo ya maison mais ça parce que des années c'est normal voilà un peu ça ouais merci na bandeko to balandi biso pendant boti bina na libanda boti misika pe merci na bandeko to bozota vraiment kolanda mayanga ni ona biso kitoko makasi ya journal le nya makao na mete dinja boki ndenge to solo li na bike boza vraiment ebele na libanda mboka boza ba visibilité ba fanatique tout ya maison mère pourquoi pas en de forme 500 giga na site na biso Congo Direct TV donc minga vous ebeti to ko na suka wana za chaîne na yo boaki a to ba chaîne to sepe na bande ba elenga Congo bande kono surtout boye porto solo là to ko telema pe ouais frère oyo komoni ye lelo azali na souci na ye ezalaki ke pour akota na orchestre maison mère lokola asola de na chef l'orchestre papier capone on va charger à ça tout le monde ba makambo susu bon to lukaki photo meka kotia epé na sécurité yango bomoni ye bobaki lisu eza kotoboka lisu eza normal chef eza normal abeti pe ba plan na ya bato zo comprendre de Bajak deux sommes mon Jacques Cassel de Bajak na be les big boss te mettre donc biso tozana te pona buka bat maboko lo boko bukani c'est normal lo boko neza makasi normal et puis so talita inaye normal oui ça va donc na sens wana biso pe na ndenge na biso ya communiquer ya suka lelo tozali na répétition ezo yinda ka se ko yinda lo bezaki dégâts lelo pe dégâts et si kaka bat baoka bilengia bien mais mettre fond no se ka nde to longo ama mona poka to da to direct na rep ouais faut ba ibara déjà ozana ozo soyez les bienvenus ozoya non lelo presse nyon surtout o aroya aza soyez les bienvenus quoi akokota à l'aise donc ils ont un problème tu OK c'est biso to ba surtout bino ka laksa ka carte na ba oyo baza na ba carte te ndefo benganga o expliquer nga ozala na chaîne ki ngane pour na comprendre parce que ça ozala na chaîne yo le macron aussi tout ça là clairement pour moi les commandes de tous les parents voilà pour la pratique moi il y a donc on est tombé au classique ouais merci beaucoup la fanatique qui a maison normalement la team moi ta mon père c'est grand frère moi de bien on va parler parce que là il y a une salle donc ça va la chance de la commune ça va les femmes pour la vie aussi ça va le salaire une étude vraiment pour la maison mère normalement la couleur au pays comme le développement non ça par rapport à la aussi ça parce que ça va là il y a ça là on ça va défendre les bien d'avoir une solide esprit mais ça vient passer sur la formidable babina on va lier ba bater encore di là ça va donc on a masala qui là message non message ça non dans le monde message ça que tout dans la salle on a répété la salle on a répété pourquoi pas en une fois 500 gigas les étaient nobles merci beaucoup merci alors merci vraiment mesdames et messieurs voilà Bouti Kolanda ba image auto l'axibilo donc ma mission TV toujours likolo donc Martin invité sa fille sur la likambo tozaki wana toujours pour na ko ba image na biso poto l'axabino pour na wenge musique à maison mère vraiment ba accepter Niamako à travailler comme
un agent ndeti batutu ba engager ndeti bazara na kati wenge musique maison mère eza bien ko engager batu ba travailler mais conscience pe ya batu bango moko na misala to sala ezala vraiment to ba vraiment to la discipline pour na ba leader pe misusu pour vraiment okuta na malchance au critiquer tam sou jibe wera kofi faire fali héritier aux UP ayo koti makala en tout cas vraiment makambo uta ko lekanya makor ou lesquels pe bande comme sou était ya biso to vraiment respect vers ba leader nyonso donc merci vraiment na batutu bozuita ko landa biso na ma mission TV chaîne numéro 1 na kati ya République démocratique du Congo de Martin Engi vitesse fusée sur la likambo toujours na mesana koloba donc merci vraiment Francis Way FBS na Londres, Karine Chamba na France et puis Charlotte Ngalula donc Chaclon Décor donc société munene na kati ya monde donc merci bande olanga nyonso bangwana bakiti déjà donc boulot sili quoi donc n'y a accord déjà na kati ya wenge musica maison mère donc boza toujours branché na ma mission TV bato nyonso bana besoin benga biso WhatsApp ya mwana bokoma appel normal pe bo benga po bo juger vraiment ce qui bo moni yango ndenge ni na conférence outi ko salama est-ce que eza vraiment obligé il faut nyama kora sala yango nda sali lelo bendenge ni na si ba question eza pa na bino et puis ba réponse eza pa na biso bato tout pe baza vraiment na besoin tout ça na bango mission na ligne et en direct bo benga vraiment Martin invité ça faisait même politique même tout même anniversaire tout ça na prononcer la bino na ma mission TV LK donc merci à trop vitesse affiché sur la likambo bye. Ma mission TV, le miroir du monde.